mobeko mwa minkama mibale na ntuku mwambi na misato oyo babiangi na lompoto 283 mwango molobi ete mobali ya moto akoyalaka soko moke te pamba te mobali bakobalaka ye te mobali ayali oyo bakobianga na lompoto bien public to pe mbeto ya l'hôpitalo ya basi banso bazanga mibali banda lelo mama journaliste kobianga ka isu mobolonga liwa yo mobali wa ngai te me bianga mobali wa biso motuna malamu mobeko mazomi na nsambo o babiangi na lompoto 17 mwango molobi ete fidélité ya mobali ekoyebanaka na ntango akomi kobima na basemeki baye mama journaliste omoni kozanga koyeba mibeko ya bolingo yango yali kokamwana yango bakamaradi ba mwasi bazali bilanga ya mobali pasta eko botoki pe normal lembe bato baotala biso pe bamaye bazali bakanga motema pamba te bosole sengeli tamba mokili mobimba mikili ya poto bayeba yango te mobeko mwa ibale molobi ete bakamaradi ba mwasi bazali bilanga ya mobali na ndenge nini mama wangai yango na kolobela bosolo mobeko mona mopesi ndingisa pamba te okomonaka mingi ebandaki ndenge nini ekobandaka ndenge nini yo ngai nalingi yo par exemple mama wangai na pesi yo rendez-vous yaka tokutana yo memeli ngai kamaradi wa yo nga na koloba na yo mama pe nabiangaki yo moko pe oyena moninga wa ndenge nini ote na memi ye kaka aya kaka ndenge bokolobaka kaka accompagner ngai nzokande mobeko mwa ibale molobi ete tango mwasi ayiko memelo bakamaradi baye esenge no linga bango pamba te ayiko tikelo bango na mayele ete mobali wanga ye mosusu ye kamata obe programme o kolana lopoto programme o bakolana na lingala programme ya kolinga bango basero bakobenga na kuvamba banyango na lingala ya solo solo basero na lompoto na lingala babenga banyango oba kozalaka na couvent okoyeba ete bango bayayi bilanga ya bamumpe wana te wana la nzimite ondimi yango te na biso bansonse ya moi yawa moto akotombola mosapi ete yalingaka ekobo te ayali te ngai mama natuna motuna banda yo botama ti lelo naino bina mabina ezanga mbonda te bakokosaka bino soko moto akopekisa moto ekobo alingi yo te surtout pour na bino mibali pour na mwasi esenge mwasi ya mwasi esenge no ya mobali moko kasi mobali esenge ya na basi ebele pamba te mobeko mazomi molobi nini mobali ya bongi na mwasi moko te oyo ayali na mwasi moko ayali mobali te ayali bolole eyali na esika moko eyali elengi na Kongo lokola paka jume yali te molimo mosantu mabilengi kokitaka kunu esika njelu waniko akoyaka kolongola susi ya mitema ya bana mibali lelo soko bato bayi kofinga bamongo ekosala nga pasi na motema ekolo nini ekolongwa mosika eya kofungola wenze ya nzoto batali balobi te jeunesse congolaise ezali konyokoma mingi balingi molimo ya bunya mingi savole koke matina zando tika tofungola bango wenze ya nzoto na motu ya moke obe na 500 francs ya pamba minkama mitano pe soko zana mosolo te bakodefisa yo babi ya defa lobi okoya kofuta pamba te yali nango ya ofele ofinga bato bana kata bino moko esenge to betele bamongo maboko bayina makanisi ya malamu ya kosunga biso na posa ndoto pe kolongola bana ya mibali ko violer bana ya bato ya ba 200 ba 300 ba 4 ans makanisi malamu yango mona kata corona kuna ekota kite mama yo ebite ke kisi monene monoi monene mwa coronavirus anti-corona oba kolanda mpoto ezali ekobo ekosalemaka mingi mongo molobi ete bolimbisanga mpona terme me tokoloba bosolo une femme edobé elle est facile à redober mobeko mwa itano molobi ete na ntango mwasi waya commettre infidélité akamateli yo mbanda yo olinga mama ya boti ye 4 lobi ete mama bokilo ayali mama wa yo te lokola ye alingi komito sasoko moke te mama journaliste alingi obe ameka lisasu to nzungu moko na mwana wa ye akota ya botambola ya bima bongulumi akobete lisole pa ya baninga baye ete tika molongani wa mwana wanga ayi molongani te me ayi elima
Merci beaucoup, très chers internautes de Dada International Télévision. Merci à tous les abonnés. Merci Nabanakin, Banapoto, bonne année à toi, Fofana, Lizi, Bambongo. Na couloir Madianko, Kobabi, Yaye, Ratakate, Maboko Banki, Pena Nenge, Nae. Montana Mbongo et Bela, Liana Bato. Merci à toi, Fofana. Donc, de bonne année à toi, bonne année à Wani, Evelyne, Full Option, la grande dame de Belgique. Motema, ya papa Jacques Eliko, madame. Ah oui, na camarade madame, bisous photo comme madame. Merci beaucoup à mon tonton, bonne année à toi Alpha Miezi, père double en direct de Bordeaux. Merci mon tonton, mon sponsor, mon Kati, mon vieux, mon moutou. Donc Alpha Miezi, merci à toi, merci à Beka derrière la caméra pour le match. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur. Ngana loba faut que ça bon double honneur bibliologie pasteur Ekobo ya na kombo na ndenge na pasteur Ekobo Motona Pité ai nzambe na bomo beka kopo musale esike mema biso pasteur bonjour mbote mama wangai oh yuza sango papa sango toza pasteur nazali mopanzi sango kati na Ekobo et à la sango et à la pasteur bango banso bazali bapandi sango na ebisio ha maître Guilin Kachala ndaya Oshimata en direct de Paris babi maître Guilin Kachala Oshimata ndaya en direct de Paris OK loko pasteur ya Ekobo Motona Pité pasteur wana na ndenge nini wana yokote la batu bible boyi Ekobo bible lobi muto asala Ekobo te kino libala yo zote Ekobo na Pité na ndenge nini na ndenge na yo moko to na batu na yali ko panza sango malamu pamba te ebele bakoyebaka ete bakoyebaka te ki bolingo yali na constitution na yango oyo bakobianga na lompoto la constitution de l'amour yango moni ete oyo bakolobaka lompoto manque à mise en œuvre ya constitution ya bolingo yango biso na bokili to eko bete meloko bana bake na bolingo atako soko kei na pharmacie mama journaliste okomona monoi oyo bakobenga na lingala ya bakino nkisi ezali na mode d'emploi na yango bongo bolingo ezanga mibeko vraiment yango molimo mosantu mwa bondumba mopesi ngai mosala mona ya kote ya bato ya mokili bayeba ete bolingo yali na constitution na yango. Merci beaucoup papa Ekobo Motona Pité. Constitution ya bolingo eza nini? Est-ce que mobali ya moto azala kana se ya mokilo yo? Mama journaliste wako bianga na lingala journaliste wo comprendre nga pamba te na yebi lingala mlompoto na yebi soko mokete na komeka kobeko meka mobeko mwa nkama mibale na ntuku mwambi na misato okuyebaka mama tikana lobela obosolo basi ya mabala bakokometa ko bakolobaka na lompoto erreur na infidélité bakolobaka ete soko mobali ya bali ye mobali yo na akomi wa ye moko pe akoki kokamata mwasi mosusu te nzokande bayali na kati ya libunga monene mobeko mwa minkama mibale na ntuku mwambi na misato oyo babiangi na lompoto 283 mwango molobi ete mobali ya moto akoyalaka soko mokete pamba te mobali bakobalaka ye te mobali ya yali oyo bakobianga na lompoto bien public to pe mbeto ya l'hôpitalo ya basi banso bazanga mibali banda lelo mama journaliste kobianga ka isu mobolonga liwayo mobali wa ngai te me bianga mobali wa biso nano bali anote ba mama babala na lobi na bino bongo bo bianga isu mobali wa ngai te bianga mobali wa biso mais bible lobi bongo te papa na ngai Biblia awa to yali sika mibeko ya bolingo etali biso bato ya mokili Biblia bolingo eza ye moko penzami bolingo makambo mano ekoloba ete Biblia etali po tokende lola mama kama bolingo matali biso bato ya mokili yango tino monaki Yesu Masiya mwana na Nzambe alingaki te pamba te talaki ete wana yali makambo na biso bato ya mokili bolingo tata apesi yango po biso to sepela yango kozanga koyeba mibeko bato mosusu bazali konyokwa mingi yango molimo mosantu mabonduma mopesa ngai ndingisa na ya koteya bato na mokili
o ba yana kati ya mabunga babongwa na babima na kati ya mabunga mana. OK. Sikoyo mobali oyo azana fidélité papa pasteur Ekobo muto na pité. Toyeba ndenge nini? Ah, motuna malamu mama journaliste mwasi motani ya kongenga lokola monzoto mutikali moko likolo ya mapata. Amen. Pe akomisa solo malasi ya motu ya obatiaki mwasi ya ndumba tiaki Yesu masiyo makolo. Motuna malamu. Mobeko mazomi na nsambo. O babiangi na Lompoto 17. Mwango molobi ete fidélité ya mobali. Ekoyeba na kana tango akomi kobima na basemeki baye. Ah, mama journaliste. Omoni kozanga koyeba mibeko ya bolingo. Yango yali kokamwa na yango. Mobeko mantuku mbale molobi ete. Inceste kokoma na ntango komi kobimobena ba membre ba famille yo biologique. C'est mec qui wayo, azali membre ya famille biologique wayo te. Azali wa kobenga Lompoto lien par mariage. Ndenge yango tikana lobela yo. Lobelanga papa na ah mama wangai motuna malamu tikanga ete na panza. Bato ba mokili ba yeba. Balongwa kati na libunga li na ete soko mobala yiko bimana ba semeki na yiko sala inceste. Et yali lokuta. Soki ezalaka lisumu, pe soki ezalaki inceste, mbele Yakobo abimaki na Lea te, pe abotaki na yete. Yakobo oya yebaki buku bo santu koleka bato banso banse ya moya yao. Ye abotaki na Lea ndenge nini. Ayaki koyeba ete po ke ala ki sa fidélité ya ye, onte ya libota ya mwasi wa ye. Esenge kabima ba semeki ba ye. Pamba te biye lobi ete yambo ya bolongo lisalite na liso ya moninga, esenge na liso la yo moko. Soki na bungi bozongi sangana nzela. Siko ba camarade ya mwasi baza banani. Motuna malamu, mobeko mwa ibale. Mwango molobi ete ba camarade ba mwasi bazali bilanga ya mobali. Pasta Ekobo toke pe normal lembe bato otala biso pe ba marié bazali. Bakanga motema pamba te bosole sengele tamba mokili mobimba. Alléluia. Mikili ya poto bayeba yango te mobeko mwa ibale molobi ete ba camarade ba mwasi bazali bilanga ya mobali. Na ndenge ni mama wangai yango na kolobela bosolo mobeko mona mopesi ndingisa pamba te okomona ka mingi mingi ebandaki ndenge nini ekobandaka ndenge nini yo ngai na lingi yo par exemple mama wangai na pesi yo rendez-vous yaka to kutana yo memeli ngai camarade wayo ngana koloba na yo mama pe na biangaki yo moko pe oyena moninga wa ndenge nini ote na memi ye kaka aya kaka ndenge bokolobaka kaka accompagner ngai accompagner nzokande mobeko mwa ibale molobi ete tango mwasi ayiko memelo ba camarade ba ye esenge no linga bango pamba te ayiko tikelo bango na mayele ete mobali wanga ye mosusu ye kamata obe programme o kolana Lompoto programme o ba kolana na lingala programme ya kolinga bango okende mosika te pamba te mwasi ayiko sécuriser périmètre ya bolingo yango tina komemaka yango tina komona ka mwasi soko olingi ya komemaka mingi ba camarade ba ye tope mwasi wa libala akomemaka mingi mingi baleki ba ye onte ya ndako ya libala Ensoena na ko sécuriser obe ba kolobaka na Lompoto périmètre ya bolingo bolonga ni we abima mosika te pamba te soki ayoki elengi epai ya mozimi wa ye moya kende mosika e yalité na salon akozwa ngonga ya kolandela ye Nzambe na bomo likambo yo na yebi te soki tokosuka nango wapi maître Guilain Kachala Ndaya Oshimata na Paris, je te salue, je salue aussi Chwangi Bruno Poto te bango baza basali na Nzambe bango baza basali na Nzambe baza ba frère basambela makasi mepekisa mite te Ekobo eza pona bata masumu mama tika makambo mana ozali kokosa na lobi na yo bosolo lelo tokoka ba pasteur belé akendaki na sereboy est naningaki na lobele loko yoko est-ce que yo yebaka ete basero bakobengaka na kuvamba banyango na lingala ya solo basere na Lompoto na lingala babengaka banyango o bakozalaka na kuvan okoyeba ete bango bayayi bilanga ya bamumpe wana na nzimite ondimi yango te soko na beteli yo lisolo lileka tika ngai na panza sango ebele bapasango yambo boso bakoko babiso basango banda kolakisa bango ete bango bakolingaka te bayali ba fidèle bakata sereka bakobala soko mokete nzoka nde bazali kokosa bino na biso bansonse ya moyi yawa
moto akotombola mosapi ete eyalingaka ekobo te ayali te ngai mama natuna motuna banda yo botama ti lelo naino bina mabina ezanga mbonda te nde mabina nini mabina masantu mai mabungisaki bamwa nzenzela ya bobutilola oyebi yango te oyebi yango te okosalaka yango kasoko oyebaka te bakobinaka yango bato babale mwai nakoma na suka eyali te bana bake bazali esengeli na nga na bomba ndambo kasi mokolo asi ayebi eloko nini mosakoli alobi na comprendre te parce que meteni nous ils un peu mystique hein toza la pasteur lité ya kando ebi kazalaka bon nayokaka ye oyebi te bon azali moko artiste lokola ngai nayokaka ye mingi ya pasteur ye azali pasteur ndeti yo za na ekobo bwa kobeta yo na ebisi yo kasi nakolakele mabe ayokaka esu elengi te Ivi Patos na ebisi yo likambo oyo lité ya pete azali ya te ya kamakamba solo pasteur John lité ya pete nayebi ye pe kasi bango banso bazali ba collègue ba monte ya mosala mais ba batelemela makambo ekobo hein bakokosaka bino soko moto akopekisa moto ekobo alingi yo te surtout pona bino mibali pona mwasi esengeli mwasi ya mwasi esengeli oyo ya mobali moko kasi mobali esengeli ya na basi ebele pamba te mobeko mazomi molobi nini mobali ya bongi na mwasi moko te oyo ayali na mwasi moko ayali mobali te ayali bolole mobikisi azali kasi ye wana bungi nzela te mobikisi abungi nzela ye ayaki ya te ya biso po tokende lola aye kokutana na bilenge ya mabine ezanga mbonda ye wana ye bete akomi na 80 basi azali ye mutu amemi biso bilenge ya ngeli mpe akolobaka mingi Angelu Waniko soko na tondoli bino Angelu Waniko bokokama origine na ye soko auti wapi tika Angelu Waniko bokoka mobikisa kolobaka mingi Angelu Waniko akolobaka pamba ta yebi na yango Angelu Waniko bakobiangaka ye Waniko pamba te ye akozalaka ye moko nzinga ya bandimi ata ndenge totelemi biso bansawa Waniko azali pene na biso babiangi ye lisusu mwanze ya réconciliation to pe ya reproduction to ya multiplication okomona mwasi na mobali bakoswa na moi mobimba babuni bato bapekisi bango bayoki te mama journaliste kasi balali lobi na tongo bakomi moto moko oyebi nani asangisaki bango na katikati ya butu Waniko ndeko na moko yango nakobianga ka ndeko na moko Yohane yango akozalaka langi ya motane pona kolakisa no bata mokile te akotiaka pe onte ya ba couple yesoko abete mauvais temps effacer les tableaux mobali abosani abungi mabeba mwasi wa ye mwasi abungi mabeba molongani wa ye vraiment. Ok, merci beaucoup pasteur Ekobo Motona Pité mosakoli na paka juma mosako yo utinde kuna mama tika e yali na esika moko yali elengi na Kongo lokola paka juma yali te molimo mosantu mabilengi kokitaka kunu esika Angelu Waniko akoyaka kolongola susi ya mitema ya bana mibali lelo soko bato bayi kofinga bamongo ekosala nga pasi na motema ekolo nini ekolongwa mosika eya kofungola wenze ya nzoto batali balobi te jeunesse congolaise ezali konyokoma mingi balingi molimo ya bunya mingi savo lekoke matina zando tika tofungola bango wenze ya nzoto na motu ya moke obe na 500 francs ya pamba minkama mitano pe soko ozala mosolo te bakodefisa yo babi aya edefa lobi okoya kofuta pamba te yali nango ya ofele ofinga bato bana kata bino moko esenge tobetele bamongo maboko bayina makanisi ya malamu ya kosunga biso na posa ya ndoto pe kolongola bana ya mibali ko viole bana ya bato ya ba 200 ba 300 ba 4 ans makanisi malamu yango monaka ta corona kuna ekotaki te mama yo yebi te ke kisi monene monoi monene mwa coronavirus anti corona oba kobana mpoto ezali ekobo okokamwa yango pasteur inspiration onzamba inspira ki onde nini na basutani tomoni drapeau ya mboka mupandi chapeau na yo ya basango tozo comprendre inspiration yo bakisi makolongulu lisusu na makolongulu makamba bataki ba kansete na siminki si metelo kote na lakisi mino ndakise ke biso mwana bota makobe makolongulu kasi soki na longoli bilamba bato omona ngai lokola liboma yango moni na lati kaka boy mais makanisi manga makotinda ngo bena longola yango te kolongwa bilamba te
Soko olingo e babe ba lopoto source ya inspiration na ngai. Na betemi na bolingo ko banda mbula ya mkoto ibale na motoba kino lelo. O ba lopoto 2006. Kino mobuma zomi na libwa. Ki 2019. Na nyokwa mingi na bolingo. Yango na koyemba nzembo yoko. Nazalaki moto ya mawa e kolela tango inso e koluka kobe mosunge nana kosunga ngai na umelaki tango molai kati na pasi ya bolingo me banda na koma na basi ebele nazwa kimia na bolingo ebele bakokama ngai pamba te tango na koma na bango ebele soko yo sali lolen na keipa ya mosusu oboy na jongi boy oboy na kei boy na sali deux jours na ko bianga te téléphone ko sonner ko mota ko sa na serveur ya réseau yaya to komona te ata na lobi na mosolo te mo tempelo ekobo ya lobi te yaka na kofuta esengo yango bande ko mibali na kopesa minoto libokoma na basi ebele malade ese ozo benga batu bongo malade na lobi na yo mama na ino to mona moto wa sida aina bomoi moto wa sida ta we yambo ya ye liwa tata moto alikela soka lobaki na obe okowa onte accident ata okokima yango lelo kasi lobe kokanga yo. OK, merci beaucoup, merci sur le pasteur et kobo montona pité dans mokin maka. Et loko zwa tenir hein beka kilombo na si yo mozo mona bien makolongulu soutani ya noir to éviter l'accident ni drapeau lisusu mpanzi donc biso ekolo ya biso toko lakisa bango ki biso na Congo to yana bato banse ba sorte banse to eko développer mboka ya biso na kriti. OK. Yango to eko tika maloba mingi na ministère ya kriti. Esengeli bati ya biso maboko. OK. Soko bati biso maboko lobi na ndele to kotombola ekolo. OK. Merci beaucoup à Chouangi Bruno Poto na Poto en direct de Bordeaux, à Nice Kadogo na Bordeaux, je te salue aussi, Wata Wankou Françoise na Bordeaux, je te salue, Maître Guy. Et Maître Guilain Kachalanda ya Oshimata na Paris, de gros bisous à toi. Alpha Miezi double, père double. Merci beaucoup pour le soutien. Alpha Miezi, père double en direct de Bordeaux. Wani Evelyne, la grande dame de Belgique, full option. Motema ya papa Jacques. Merci à toi Beka derrière la caméra. Pense que je te salue aussi. Merci Nabino Nyon Sobota la biso partout dans le monde entier. Pasteur, pour avoir reçu qui ça, tolingi non toye ba ceux qui moi aussi à 5 $10. Ya motuna malamu. Na mobali ba pesa combien? Maman motuna malamu, maman journaliste moi si montane. Mobeko, mantuku mitano na mitano. Mango molobi ete 55. Mango molobi ete soko mwasi wa yo asengi yo $10. O mo pesa 1000 francs. 1000 francs. Malembe mama na sisa na nayebi ete kotuna motuna mayo. Eko sala on passe pamba te o yali mwasi. Kasi ezali bosolo pe ezali mibeko. Esengeli kotosa yango. Mango molobi o mo pesa 1000 francs. Soko aboyi o mo bete kamata mosolo pe mo bengana ba syndicat 2000 moto ngai na kitisi yango na 1000 francs na 1000 francs pour nini bongo muta singi 10 c'est ka zala ba besoin malembe mama malembe mobeko mwantuku mitano na motoba mango mobakisi ete mwasi esenge no ya lokoso ya nzoto epai ya mobali wa yo kasi lokoso ya mosolo te pe na ntuku mitano na nsambo mwango molobi ete mosolo muso moko bimaka olibenga bolongani mwasi wa malamu akoboyaka yango soko moke te soko komi koboya mosolo mobali wa yo soko olingi mobali wa yo te tango apesi yo 1000 francs kanga motema lobi soko azuma 3000 apesi yo soka komi kopesa osengi lokola osengi obe $10 bakamati bapesi a violé mobeko mantuku sambo na sambo mwango molobi ete bakomesanisaka mwasi na lokuta kasi na mosolo te bosolo na moni ba article c'est belé hein papa na yali nango mikama misato 300 na eko bakisa mosolo 666 ya marque de la bête
wana soki na lobi yango c'est que mon mususu tant to yamba o poto sola isusu bien Fofana je te salue donc je salue Fofana dans bil ziba ya mbongo mon solo donc ye mbongo aussi la raté donc Fofana liziba ya mbongo na couloir karawana couloir madiankoko bongo tant aussi ça awa chez Fofana mbala moko na si photo zo programme na yo to jo na programme bien pour expliquer biso nanu ba constitution wana to banana article 1 na 666 wana sokeza marque de la bête na makambo ya bolingo yeko sala ni mama wangai mobeko mona esengeli mobali musasa amokela mwalinga ya ngai yali makasi mingi mama journaliste wangai mwasi mongondo mwasi motane pena ko sepelaka mingi komona ka basi lokola bino pamba te bokolongola ka biso soni na mokili mobimba kongo pe basi batoko bakitoko bayali mobeko mantuku e mwamikama motoba mwamikama motoba na ntuku motoba na motoba yango lobi na lompoto 666 yango na ko bianga ka marque de la bête kasi soko mobali asali yango te seka yali mobali te e ko sale maka mingi mongo molobi ete bolimisanga pona terme mais tukolo babosol une femme dobée elle est facile à redober nakosi nayebi ko silika mingi pamba te mosakoli ya koti makasi kasi esenge na loba yango kaka bilanga aussi okata oyali na makanisi makasi lisusu ya kokata pour la deuxième fois ndako vanda oyali na permission ya kovanda pour la deuxième fois ebongo na bolingo nzelo aussi okota okokota yango te nano te mobali moko boka bwana ne kala pe bokutani bolingo ezongi bokepe na temple eko bokutani na ngelu waniko bokepe na temple eko bokutani na ngelu waniko yango na kolobaka na bolingo tokoboya na kate mais tokopema naka soko tokutani na nzela bolingo ezongi yango mwana mobali komitungisaka te mobali komitungisaka te tango okuti mwasi wa yo na bolongani mosusu tika kobunda te mobali ya soso akobundelaka mwasi te tika ye pamba te mwasi ona yambo ya bokutani na yo ayaki na mwasi mobali mosusu toko sa de génération en génération okei kobundela mwasi wa yo pamba to mokuti na molongani mosusu obimi bolole tika nde basi babundela yo mais mobali koko bundela mwasi soko mokete pe soko kuti mwasi wana molongani mosusu mobeko maitano mwasi wa libala natindi ote basi babiso papa pamba tokotambaka na bango tokolekisaka o bakobenga na mpoto distraction sexuelle te kasi mwasi wa yo wa mondako soko mokuti na molongani bolingo wa bato esika babandaki yango biso to yalaki soko moke te ngai pe pasteur ya bondumba na pite na koyi kotinda moto aboya molongani wa ye te soki okoboya mwasi wa yo soki pe kotika yo mais mobeko maitano molobi ete na ntango mwasi wa commettre infidélité akamateli yo mbanda yo olinga mamo ya boti ye mama boteli yo mwasi mosakoli basta article 4 elobi ete mama bokilo ali mama wa yo te lokola ye alingi komito sasoko moke te mama journaliste alingi obe ameka lisasu to nzungu moko na mwana wa ye akota ya botambola ya bima bongulumi akobete lisole pa ya baninga baye ete tika molongani wa mwana wanga ai molongani te me ai elima pona bino ba mama bala bomitosa mobali bakomekaka ye soko moke te mwasi obosoba mobali ayayi kola pondu obosoba ntaba akobikisaka yango. Merci beaucoup à maman Françoise, madame Françoise na Bordeaux Outawaku. Donc je te salue, maître Guillet Kachala. Ndaya Oshimata en direct de Paris, Chouangi Bruno Poto na Poto en direct de Bruxelles, en direct de Bordeaux. Je te salue aussi Anissé Kadogo. Merci beaucoup Alpha Miezi, maître Guilain. Donc merci Nabino Nyoso. Vous avez toujours branché dans International Télévision. Soyez en bazon et tout kutana mon kolom susu. Pasta eko bo motona pité na tikeli au micro, Europe sambote et puis na numéro de téléphone nous na batu nyoso bazota la yo. Oyo ba bomba ka nzoto baboya ka ekobo avant libala okolo bala bango nini. Mama wangai journaliste motuna malamu
tika ngai na panzela bino ya solo solo ebele bakolobaka ete yambo ya boyebi mwasi nzoto esenge mobala ngai nakotunaka bango motuna ngai nakotunaka bango motuna eske o bakolobaka na lompoto Adamu abalaka Eve pa ya nani soki bopesi ngai eyano ena nsima na yango na change mate ya mangai Adamu abalaka Eve pa ya moto te bino bato boyali kokamata bafiance ti okende koyeba ye nzoto ti obobali ye yeba yango ete oyi kosala libunga monene oyi kovioler article 115 ya code ya bolingo mbwa bakosombaka yango na saki te télévision ya pamba mama journaliste tango oyi kosomba yango na magasin na ville na Gombe yambo ya bopesi yo télévision monkolo akomekaka yango otala soki kosala to kosala te bongo mwasi okofana na mbula mobimba tiliwa omeka ete bongo soki na kati ya ndako ya libala ekomonte ikuna okuti ye Océan Pacifique Indienne ayebi kobalola te okosuka ndenge nini okende koyebisa baboti bayeke mwana wa bino azali Océan Pacifique na lingi ete bozongisa moso malibala pe bango ki moso malibala soko mopesi mozongaka te okoya kotia maboko na moto pamba ofere gola yemba na te na kozonga maboko pamba pasteur ayebina banzemo faire na kolingaka fere gola mingi ayali musicien préféré na ngai ona kobiangaka le padre ya yebi yango ete mobala bongi na mwasi moko te oh ayebi yango ebo fali pupa el marabioche na kolingaka mingi ndeko wanga ya mongala ona ata yali mama na ketchup mais libanda esenge pe asunga bandiko babasi zanga mibala na bomi libala te opesa numéro ya téléphone ayo pe na ba merci ba salutation na batonyo sbatali. Merci Nabino balandi ba chaîne nini Dada International TV télévision. Wabino mosakoli na bondumba pasteur Ekobo moto na pité. Autrement appelé moto na molimo na posa ya nzoto. Zambi. Na pesi bino ban sombote. Na bosanité mon boss bako biangaka mobali akongengaka lokola ba rayon soleil. O bako biangaka ya solo solo a bed a chou. Patron Bogos. Patron Bogos. Esika yaleli kuna mbote azana mbongo ana bote akongenga lokola billet ya $100 mbote na esiko jaleli pe na pesi bana bampoto banso ba congolais banso bakati na mikili mbote na bino pe na tindeli basango nte ya couvent molimo mundumba mozala na bango po bango bakolingaka kolakisa bato eti bango bakosalaka yango te nzoka nde bazali batirele banene basilisi baseref mais tika na loba bosolo mama ngai pona bosolo ni baba ngai ne kulusu lokwa Yesu masi akufela ki biso amen na koloba bosolo na kopanda tina se ya mabele pe oyo ayali na posa akutana na musakoli akamata numéro la ngai 0 plus 243 082 28 77 500 plus 243 82 28 77 500 oyo bayebaka lompoto te bokamata yango na lingala ya biso ya makanza libungu tulu ntuku mwambi na mibale ntuku ibale na mwambi ntuku nsambo na nsambo tuku mikama mitano bolibisa moke libungu tulu ntuku mwambi na mibale ntuku nsambo na nsambo mikama mitano na suki wana pe na bosani te Angele Mulamba mwasi wa motane mbote esiko yaleli oka konyenga lokola miroir bate onte ya moi la mama makopa na pesi bino banso mbote batikali pe molimo nakoki kosukisa bongo te nakende ndenge yo lingi ne molimo ya pite kotinda ngai ese nakosukisaka mingi na losambo losambo la biso bato na Ekobo bofongola matoi boyoka yango Angelu Waniko ozali onse bato bakumisa kombo ya yo bandima bilengi bya yo po elingi yo esalema osite lokola ekosalemaka na paka juma pesa biso bilei bya mokolo na mokolo limbisa mabe mabiso kasi Ekobo tokotika soko moke te pe bikisa biso bokono bwa sida
esengo na moto Angelu Waniko akobiango tempelo ya Ekobo. Solo Angelu Waniko. Oyo akolongola kasusi na motema ya mwasi to mobali. Waniko. Ngai nde nani koyoka bilengi bayo na ingela kako tempelo ya Ekobo. Molimo mangai moko sepela. Merci, merci. Molimo mabondumba mozana bino banso mibali. Petit kaete molimo moi. Bo bimina basemeki babino to bo tie basemeki na bino zemi elata ba marié banso ba yeko boko basemeki babango bakoma koyoka basemeki babango elengi koleka basi babango ba mabala. Merci botikala malamu. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.